Bien-aimés dans les seigneurs, bien-aimés dans les seigneurs, Nzamba Pambola Bino, Bomoni Awa Nazana Katia cimetière. Cimetière Oyo, ezali presque rempli. Net Awa ezali ya Monsieur Globe of nous, ya Monsieur Bodevig. Monsieur Bodevig azalaki un des bateaux bazali plus riche na Katia Mboka Oyo. Namoni pa bakomi a Bodevig Maria ezali mwasi na ye akufaki. Bazalaki bato moko bazalaki na mbongo mingi bandi. Alors bien aimé, comme la Bible dit, il est réservé des hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Aux à la riche, aux à la pauvre, bien aimé, soukanawe ezali awa. Bomoni place na zobeta awa, ba millionnaire ya mboka oyo, bakundaka bango awa. Botala ba millionnaire ya mboka oyo bakunda bango esika oyo. Wana ezali presque ba millionnaire basombaki esika na bango na basi na ba famille. Alors ce qui est un peu édifiant awa na monité ba immeuble ba gratte-ciel na bango oyo bakunda na bango bakendaki maboko pamba pe bazongi maboko pamba suka na bango ezali awa. Bien aimé dans le Seigneur, mutu moko te akufaka akendaka na ba millions na ba milliards baku okufa bakunda yo ezali suka mutu nyoso ezala ozo sala succès ezala na bale ezala na musique ezala na makambo nzambe suka na yo ekozala awa bakokundo bakotiko na kati ya cimetière nazomone ti place wana bakomi Monsieur Renda wana ozomona wana azalaki un des millionnaires ya kati ya mboka oyo akufi bakundi na ba millions na ete bakundi na ba jeep na ete bakundi kaka maboko pamba nenga zongaki ezala muto aza pauvre bakokundi kaka na cimetière oyo ezala muto aza riche bakokundi kaka na cimetière oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, vie est dans la souka. Il y a une fin pour toute personne sur la terre. Alors il faut y baquer au passer éternité na yo ndenge nini. Bomoni awa muto oyo azalaki chef d'entreprise akufi bakundi awa entreprise na ye tikali mbongo na ye tikali ba bien na ye to tikali bakunda ki kaka maboko pamba nzoto na makolo na dra bazipi akei. Mon frère, yo muto ozana katia mokil oyo ibaka ete il y aura une fin pour toute personne. Souka ya muto ezali cimetière. Lolendo ezaya pamba, succès ozo salezaya pamba. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est réservé aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nzambe ateya yo, ateya pengai, ateya batunyo sobotikali. Nzambe apambola bino souka, la fin de toutes choses est proche.